Voilà, bonjour, bon après-midi à tous, là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, élu El Pro Tiji, Balobi Fauteuil des Stars, Masolo Balabala, presse présidentielle, on est dans la famille, on est dans le Sika Oyo, Tola Larato Mukarato Zalagana, Batouana, Maramutu, les gens en Katuana. Lelo, votre serviteur élu El Pro, Azaï Mokote, Azan invité moi à spécial, Azalaka trop rare, mais ça la Moussa na Egitoko, Batbaluka Kae, puis Wamona Kaete. Mais Lelo, Fauteuil des Stars, et qui ko pindolae et ana na kata mokili po amika koloba parce que azana ba mbele fois loba tolai tolamuka ki asala ki mo tourner moko Afrique to koloba akota ki to mona ya koti Congo Kinshasa to mona akota ki Congo Brazzaville parce que azalaka résider en Luanda aza vraiment ya Luanda ya Angola par rapport à vie na mobimba carrière na musicale et bandaki ana kati Angola. Alors lelo tozana e c'est votre DJ procureur balobi ami abatebele asolara bien. Alors à bientôt là, azokota na plateau na biso, to mika kosolo la oeza masolo eze belé par rapport ya carrière musicale na ye depuis abanda musique na epai wapi ya komi na esika nini yango azokende. Lelo toko comprendre qui est DJ Procureur parce que babi alobaka mingi. Alors lelo tozana posa to yoka endinga koloba. Là je profite à saluer un peu mes frères oyo basala biso moi force par rapport là je vois David Ewembe masolo balabala balobi garçon moko solora kitoko comme Wakanda, balobi waneza bato basarana biso par rapport, je vois grand prêté, Malou de Vandam, papa yoyo, papa soin, balobi mutasalara Eli El Pro toujours, alara linzara c'est linzara ce moment ma beauté, c'est que Malou de Vandam, le gouverneur Ricardo, balobi grand prêté muté mesige la lara, balobi ba enveloppe pour na ba jeton ne sala nga kitoko tango ezoyaka, Simon Mvemba de Paris, bambote no esika zali, Bosco Fula, Fauteuil des Stars. Ezolela ezolobake non bazolia te bazosepela te balobi kozalaka patron Bosco Fula sepelisa bana masolo balabala bandimake non masolo eza kitoko là bozomona entrée balobi lelo eza journée spéciale ya Dr Jules Masanga bomona plateau eza kitoko boye muta sali biso za la kitoko eza Dr Jules Masanga. Là je vois bon retour na mboka toi les députés du joie Okanda balobi grand prêtre muta mbongo ada na mboka bana basepeli. Merci beaucoup tozo sala entrée ya DJ Procureur. Là, vous voyez DJ Procureur. Bon, mais ça n'est pas. Dans l'hôtel, il y a un bail. C'est la moi qui toque par rapport à toi. DJ Procureur, l'homme en cabello. L'homme en cabello, il y a déjà un biseau. J'espère que là, c'est un micro pour les Aladalibon. Ça, mon tour avait invité la biseau DJ Procureur. Soyez les bienvenus. Merci. Conseil des stars. Balobi, les lots, le belé. Tu peux t'asseoir. Merci. Ouais. Voilà, DJ Procureur, bonne santé, bonne famille. J'espère que vous allez bien. Oui, santé, par la grâce de Dieu, tout va bien. Normalement, la santé, ils vous permettent par rapport à ma bon retour dans le dépôt qui a tourné, malgré il y a déjà tout le monde a raté. Dépôt qui a tourné, nous sommes tourné comme tourné d'Afrique, DJ Procureur. Vous savez qu'il y a aussi la mouki parce que tu as vu que tu auras DJ Procureur dans Luanda. Et tu as dit DJ Procureur. Kangi Kinshasa. Bana mai pema ba okokate ba ya tu ba kana kimba ko tela oketu. Ezaki nini secret na wesa nini pe nani asaleke makambo kende kitoko bona kata ko Kinshasa. Non, ezaki to bongisa. Nazonga déjà moi kala, mais c'est pour la première fois encore. Na l'état na plateau na yo. Ouais. To na plateau ya bandeko na biso journaliste ya Luanda. Ba DJ Kinshasa, ba manager ya Kinshasa, ba soutenaki biso vraiment makasi. Donc tozaki na kinga moko te na une équipe nanga manager comme Wakanda zalaki grand frère nanga mo bazalaki die yale Fallon yale Ange Mukanda bango vraiment bazalaki odilon so na peka na Luanda asalaki pe na kati ya équipe wana atika biso pete ba musique ndingu pe ba tseki pe ko soutenir biso na projet na bomona ki réussite wana ezaki makasi parce que structure wana c'est pour la première fois parce que na no kini la fois passée tant on vient kini na normal mais tout autour que l'équipe DJ Procureur mais bité fort auto ba qualité à ma campagne parce que DJ Procureur to la muki to mona ba panneau publicitaire ya mineno to mona ba fali pour na Kinshasa ba Perego là hérité Watanabe on a vu DJ Procureur de la petite grandeur ya musicien. Alors ba stratégie on est autour non zaka ki na be équipe ezaki bien nzembo zaka ke nzembo to salaki on a fait un très bon boulot. Donc si depuis 2019 si le lata biso mon orchestre a un problème sérieux tout le monde a banganga ba ya ba débloquer les biso kabelo wana azo kanga bandeko netu ba bima attendre de bimi boy mais yango to biki mabina il faut beta peut-être ressemble la beta na mais so atika kabelo DJ Procureur na kati ote kande toza déjà na kabelo parce que nous be la kabelo ba tebele ba fanda ba kotala yo
Tato va comprendre peut-être que non, est-ce que vraiment le DJ pour qui on a pour ça vraiment au plus ça biso na mo laka ya kabelo ya nzembo yo moko sala parce que c'est pas ningisa kabelo biso no soto ningisa oya ningisi te kabelo on peut parler de bazongi sara yango na yelo alors bazongi sara alors mo kili mo bindesika bozali le DJ pour qui boyo kaka o boyo ka tanto bo mona été lelo ya za déjà na masola balabala bomona ye na côté de ça bomona ye na polémique ya solo pe vérité ya Luanda bomona ye parce que ya image ya mokili mobimba DJ Procureur de la lutte na moki bomoni comme ça ici comme d'accord c'est des musiques botambola alors quels sont des gens au bazo sala que DJ Procureur le lot tanto musique comme botambola parce que ba musicien belé tout le monde bazo sala musique mais les musiques à profond tantôt les autres souka kara tantôt na ibaleka net dans les balebo c'est DJ Procureur ils ont quatre ça non c'est d'abord c'est le management faut un manager musique et on te soulève une émission na David de Wimbe ça on te faut les can émission pour la mission que David de Wimbe là qui un peu chaud mais l'émission notre qui on a le mois douceur vous comprenez pour tout ça on a deux jours différents pour moi disait lobby le subo beninga na ya même quand la place mais l'émission David na moi chaud na conseil bandi comme le na expliquer bon on a ninga do ouais banado donc c'est que kofinga no DJ Procureur te kofinga no mutu po abima liboso na yo te kofinga ndeko mo quelqu'un qui te pose à succès succès ça na kota studio ça la bita bien maluba bien après outil promotion bien o tie bambongo no na promotion on ça succès de musique na ngebeta ki no kabelo beta ki pour na tutia ki paki anje et puis na banda ki musique na kabelo te ndeko nanga na banda musique kala na souffra ki donc de comme ça ko banda musique sur 2018 2019 abuleke nena bandika maona bandofika DJ Procureur na succès ndeko nzamba za ragiste nganga na okosa na oyo ndelo balar ba mwalimu wana ko lelo bala ngala bani musique mo kala pe ba 2013 2012 na bana soki na YouTube mo na banzemo na sala na ba série wana ba 2012 na YouTube ezali na yemba de batuni loka bongo na bela bakabushko te ba série ko no batu ba bela ba YouTube pe les ali loti 2012 mais okende mo na dianga na 2012 na fongola chaîne na YouTube kende zali comment DJ Procureur Tony Iloka bongo na fongola da chaîne ya YouTube na 2012 na chaîne ono mona ya na nzimbo wana po mutafola ngo masana moka cyber na fongola linga chelinga ngo na be da YouTube série wana alors ça parmi déjà ba fi o bané ko sala na bana ebime na ngote to bunda na ghetto tellement nzamba za juste amoni to mona beti trop na mire to na beti tout wana abimise linga mai de mai yaneza ki kabelo bato bayebi to balinga ko sala musala po intel asala ki oyi malubana ti o mona baninga na ote malubane bomisa bato ko ta bato na sama bele ko ta bato na ba cercueil ko ta bato na bopito et tika bato ba dérangement na makolo comment paralyser donc asa o moni Procureur était abuleka jomo bazana ba boîte na beti nze bonga na beti o ko ba problème sérieux normalement o ki chata ta 18 fois bato ba moka ko zo beta mais yo mona katcho mo la mage eloko ça musique là musique comment la tout ça bima ozo mona eka to seka mais so vande mo la parler mo mina so o te ko so kola o ko tika no makambo te o di passer mbongo no pamba mbongo no ko sa père eza bongo ndeto yinaki na décrocher bande ko ba sala ngote ba sala ngo c'est bien courage na bango eza né na respect moi mo tout ça ça makambo là mais tango azo finga Procureur père ngaki na kin ba zo charge na biso comme ça zana nous avons ma charge na biso ba fout kilo ba hôtel ba poyer na boîte on te respecte parce que tu es un artiste. Babi qui tombe à bengi sur boîte na bango bénéficier na moi implicitement. Donc mais c'est un travail qu'on n'a pas commencé quand les locaux matin là non, on a souffert pour tout comme aller jusqu'à tout ça. Mon pas dans la rande bandiko ba ça des missions pour atteindre ba YouTube mona avant de ko boya yo. Asali mako ça clip c'est un problème tipo. So ça na 200 000 ça clip na yo. Et ça que pour ça le clip na yo ndé mamo comme musicien. Il faut que pour la période consommer. Alors il faut tambola la plateforme. C'est ça. C'est ça. Moi je suis contre bango mais la linga bango bandi onanga. C'est un peu ça. Mais c'est comme si DJ Procureur on dirait bois aussi mbaka pour la kabelo ndé parce que merci beaucoup pour ça. Quand on dit ça kabelo vraiment il tamboli na seconde mokili mo ba recevoir on fait comme il faut. Nous allons tout la mouki DJ Procureur bou mais la biso ko sambela on a ta voile ba biloko belé yo mo pozo mimona ezangi quelques biloko mususu ba saka ba bougie ba minda ba biloko belé alors na ba fille mususu ba tusu ba non c'est nécessaire un magicien parce que tant kotaka ça le komaka molili kotaka ndeka ndertekel ba bougie ba biloko belé ye moko ba mona ka yesi ba bougie na ba danseur na ye quel est le secret
il y a ça là et l'autre on a donné tout ressemble là parce que si magi peut bible bonjour quand on va bouger la cérémonie de les alliés par rapport non on les a dit dans la stratégie musicale ce sont des stratégies musicales donc vous avez la stratégie politique la stratégie commerciale voilà la stratégie musique c'est vraiment bon mais on vrai dire on a bande ko batala fona pesa fona na véhicule message na zone ngate bande ko ma cité on va stratégie musique donc ngade na zaboui na ka tina banque sabaya bana ba parler na na nigwa ni eloko kisi na c'est Jehova na yeba na ka na yeba shomo to gena na Petrangol tango kota ba petit momito ba banda ba mango père Nicolo baza somo ba bio magicien za eh za intimidation ndule mais ba musupe mona ka net journée le côté na o mekai so yo meka okuta na Jehova corriger yo les gens ont une stratégie musique pour bouler l'angle trop tôt. C'est un peu ça. Parce que tu belé les lotis les lobes à la somme. Les andoules, il faut pas en somme. Les andoules. Il faut pas en somme. C'est bon, le quoi dans la série, il y a ma photo déjà. Alors, DJ Procureur Lelo, dans relation moi quelques séries, il y a ma photo. Tantôt il y a Batou, tantôt il y a Pena Bango, Boumilana Bango. On peut tantôt Bossana Bango, Moussala ici comme encore. Tu éviter Lelo par rapport à la vie de comment, on ne sait jamais. Il y a moi Lelo, tu as pour ça que tu as bolé Pena moi quelques séries, il y a ma photo. Yo mo konde pe au le baba kombo ya batongo parce que nga de ma part nazo la sara ba photo alors yo c'est qui est tu ba une photo à liboso est-ce que vous avez sénéché pas les kinanga petit frère nanga propre mais le combo ne lo baté yo sorti ba boyi ba sezana c'est mon petit frère les qui na biso bandi aventure ya DJ na misu na biso na misu na net na part nanga les qui mo boye pour l'âge dans un c'est normal c'est tout c'est normal il faut la musique avant hier là où il y a aventure qui asa na kolobaka mabe mbisité tout mal be ngandoté ils appellent malamu pe ngando pas ça la rapé to rolia pe ngando pe na fait pe to sepeli mais na mai pe rolia pas bomio donc na koloba boy là c'est ça ni la basa leki nanga leki na biso abandi aventure na miso na biso on a eu si on a avancé dans la question encore bas c'est pour benga petit na télévision to ko dîner parce que c'est tout ça africain on a so komaka ki mutu makasi ya bato baboya kadama leki nanga naza ashimo on a été c'est mon petit frère parce que j'ai aussi de petites sœurs on a tiré libélé baza ba kolu et là vous avez une bonne relation vous avez une bonne relation té na yé naza clair parce que vous avez une bonne relation té parce que ça leki nanga mais leki souci que comme ni donc na le kabaya nanga nanko to boy te élève ko beta pe maître zalara to mo nyoko pe na mukile zalara élève ko beta pe maître mais si ko sala ngona ndenge ya politesse et na ba jeune mususu ndenge ba beti na minute na musique ya Congo ata to ki ka kofi olo idée ako le capé ba vie mususu ya musique to banga kana ta ba grand calé na ba frère ata na ba lombo pe to banga ba papa lombo ba réalisation so kofi olo idée sali pe rien ma sécurité mais so kofi olo idée likika na tefa bi ngana leki lombo ba tutu ba oyinaye to za ba africain toi africain tout ça la moi ba norme na biso mo boui azaleki akole kanga pe ezaka na to mo pe ba jeune mutu ba bini pe na sima pe ba l'équipe maître mais ça on a ninga respect parce que leki comme linga mala sama batu ya l'équipe ba kolu ngo moni ki appartient na to non sur la bête on bien nga na bloqué to za ki bien ta kana mi kili to solo la ne petit na nga to solo la to mama masa na ko benge petit na mo benga petit ba ko mama ge pepe se kanda ko ba ki na za camarade na yeke c'est une bonne relation sur la bien makambutu bien to benga naka pour toi ba secret mais ngala c'est émission na David Wimbi na lubango te mais petit frère que ça la direct ya ba lobo yanga o ya ke na lukapa ba liboso mais tant na ke lukapa ya zana DJ te ya te ka ba pine na palanka côté ka pine le sungi na bandela ba habité alors tu na ba pine la cop de ba ko de ba za ba pine uta ba mikili ya na mo fi na mo mala ko ba pine ngana kila de lukapa wana ngana kila lukapa na bidé la cause na 2016 bon tu vérifier na bidé la cause na orchestre to kina to beta na império yako to habiter que so império existe mais ngana kila lukapa na 2000 soki 21 na David na Alves la pour manager to kina beta na concert na yako kumisa tourner nanga leki asika salenga direct ngana kila lukapa bisina ba photo yake lukapa so na 2000 soki na 2018 ngana kila na 2016 des ans on ko tuna za DJT mais aux hommes est-ce que bon on a ça faut les batou baboma bat souvent on a pauvreté moi je suis un témoin de Jéhovah quand tu m'aimes je t'aime quand tu m'aimes pas moi si je t'aime pas non plus éviter na bloquer na bloquer nga ayebi na bloquer bande copé ya boîte babité ba bande ko bo sangana est-ce qu'on a linga ba pauvreté nga ba ninga ba za la vraie nati yonga na yo moi qui ça vrai nga na zano bien et tant on a frère on a évité donc to les gars ça fait question pour la satellite na été alors toujours sur la pembe exactement les coloniaux sur le cas la pembe je procureur
Oui, photo. Wangla Yakuza. Yes, Azali, c'est un gars qui me respecte, moi aussi je le respecte. Azanga na kobenga dans les gars na TV na bingi ka petit na bimbula na été, to kutani faut respect ça Omoni mutabo il faut la PC respect, il me respecte. Père asala ba sacrifice mo pour nga jeune na bombika yanga na ye. Yakuza. Et so na bengema ya sali nga lobo, asalelanga. Nga peso abenga na salila ki donc Nzambe kokisa ba posa motema na ye. Pour ce signe aller conquérir. Ayebisanga ba procureur. Et le mo ça ça de ma procureur na na francophonie. Bato batako mutu makasi na mboka la pamba. Nyama so na kosi na kufa ya benga na saka pesa mo sali mabe voti na ba procureur. Maître Gimsa Akita héritier watana bazo mata to na délégation héritier. Papa, oh ningi cité Kabelo wapi DJ Beta. Abi parler du peuple plein. Gimsa zo kita wata so mata na moment transition là. Babeta Kabelo pour tirer ba respecter yo. Nabi papa pour image bona tia. Ali père na na tête do ba ko ba chombo. Wata kanda kota na pression wana la team. Gimsa zo kita do sati ke biso de na délégation wata. Nzama pambola ye. Aki na musika na makamna. Wangla Yakuza donc zo ka ba propos pena muninga penda. Azo ki nango kitoko par rapport to za na troisième séance ya photo. Dit pour que redi passado. Oh lekinanga. DJ Gloire P4. DJ Gloire. To benga la ba leki pa benga ngaleki ngala benga leki na bi pembula na ite. Te mazana na respect nanga. Na na respect na ona to benga net ba leki ngani ya ba jia. Leki. Za garçon mo boye. Tellement tout ça là bon ba bi principe nanga bande ko tout en la bonne famille moko. To na ko bateke to zaneka bien bien to so na rapé. Mais ko so na biso e ko bima libanda te. To so na ka maman to biso ba to bon malaka fort. Mais so ka biso ka procureur mutu manquer nga kuna nga na kota guerre na ye. Ye pesa singa pesa ya moni mutu kuna manquer nga kota. Mais to na problème sur interne. Nous en nango ouais. Mais aza c'est un bon DJ, il peut na sepela na ye. Aza mo na changu visionnaire. Buta makambo le lo sala. Donc dans le makambo yo bato ba ko sabino to kana sala ba feti o sala ba feti ya amateur feti ya ngolé comme le respect zaka uma koza simple na ki petit mo la si photo précédemment ko sabino ki ngana banda poso na ndili solo na bazaka na batekiri vous comprenez bazana batekiri toujours malin la malinité il faut taper poso te ba événement ba sala trop sale mo ma cause yi ko corriger ba feti pesi bena ba directive pesi ba directive na ba feti une fête au bon sens du mot. Bonne manière. Au bon sens du mot, la fête, fait ça. Dès en Angola, tu bien. Nous t'avons un wasati. Bisous, tu as la fête. Au Ganza, tu événement. Mais dans un niveau où ma cause a été. Pour nous, les grandes émissions de la Latine, la Mbala, la RDC, la Bandara, boya, la Bandango. Il y a qui me tient à ma vie. Il y a ces maramnaye. Et c'est que il y a un Bandango. Si tu as un ça maramnaye, il y a un salaba de tout le monde. Félicitations. Passado est bien. Azani-moi malamu. Mais mutu makasi. Azani-moi malamu. Mais mon c'est mikolo akomi gozo na nzela. Parce qu'on a battu sur la télé caméra, na peut-être journaliste ne bosagi mabi. Et tu me dépêches nous te kala. Tant les jimaka nanga. Aya kape moi na boîte machimaka ya nga DJ. Aye maza courager à ma faire mutu. DJ procureur na za boy na DJ pona ba ko DJ ko na mno na ye. Tu na DJ Gloire kuna na nini na sepela mais dès qu'on va pour la France bien on va aventure moi na juste ça la aventure ba ka aventure ça somi ba carrière na banda ki na pesa pe ba conseil mais so ka temini kolo ya nini yo il faut moi c'est pas ça ngakanda so to kote biso mi balé oh ya proki moi malamu mais ce qui ka la caméra yeli nzambe moi na baby akomi voyou si na batu bazande basilikara basolata maestro basiperieur wata batu bafashaka nous ça la na basi Jean-Jacques Bazola parce que vraiment c'est que au moins c'est on a comme bisoute ya proki et pas dans la politique ma bande qui sont ya procureur na niya c'est ya proki umuna ngote et puis ngala mamda ko na tanga soko monedi na ba so ko orchestre na biso SLSS ay biso ako parce que na tam ko na beta ile ka papa musho la pension na tant communauté SLSL président Jonathan. Écoute qui manga. Jordan Divangama. Le président. Jordan Divangama. Jordan Divangama pose la bise. Il y a pour qui? Mais ça va, mon azana. Micro do solate. On la bombe do solate. Na kansa yenga na kansa nini. C'est vrai. Na kansa nini. Mais ça ka caméra yi abo sana mais
Cette fois-ci, la vie en 2023 et 2024 ont changé. Mais attendez-moi, madame. Et puis, c'est un courageux à Bundaka. Non, c'est un courageux. Et ça, que Babiron, on va bouler que musique, il faut un film. Après, il y a un ami style à Belsi. Il y a une musique, il faut brutalité au film. Il y a un conseil, Betara Basson bien. Avec ta peine à moi la main, DJ Neymar. Il y a Neymar, un clavériste. À ça, il y a Basson bien, il y a un studio. Ça va Basson. Basson, non, il y a bien. Et ça, non, c'est. Et ça, tu peux faire un procureur aux alarmes. Et ça, on a bien été. Il y a une émission dans ton côté. On a fait un salle à qui yolot. On a fait un côté à l'autre sur le larme. On a fait un yuma. On a fait un salle à côté. Ayo Karané, mettons caméra, il y a. Et bébé. Bon, c'est un bon. Abina, non, Abina. Abina, mais il y a copain. Ça va quoi? Ça va mettre une mission avec un proki. Sur la caméra, il y a un bail sur le larme. DJ Poki, en tout cas, Glody Gouti. Il y a Poki. Il y a Poki. Dans le Poki. Voilà, tu as toujours la continuité par rapport DJ Poki. Jour où tu as un message, un Facebook, un audio, un téléphone, 50 audio, belé. Non, ça fait photo. Non, DJ Poki, mère, il y a photo. Il y a photo. Tu as la section fait Ali. On va quitter le bateau là-bas. Babio a eu le maire. Mais tu as problème na problème moi une petite photo. Pour ngane peut solate. Bo sola soute. Et ngane solate de mama ba chete mama me bele za ne la. Iye alane la contre nga. Ouais. Ya za ne nga na ba na ngati. Na batu ba yebi. Na ko na tontimo pa na Paris. To na ko ba chete ba sa procurer mutona linga ko tezane mayele. Na za problème na chete ma la ko betonde rapide. Mais ya linga ne ka ngati na ko complexité. Ya na batu so mo na sala ma bete mais ya linga kate. Alinga ko kate. Mais bo solo la ne bien. Yeta on a na kin. Avant même ça, tu as pire. Ah ouais? Donc avant d'aller à Luanda. Donc il y a une partie qui nous a qui n'a comme déjà bien allé dans mon comme bien. Tout sur la radio mais tant qu'on est à l'Angola, à Romara de moi contre nga. Moi beaux années mais ma propre tenara, et ça fait ma mère l'imisa, tout coûte dans moi ma mère, il y a gardon na cœur. Et surtout que ma mère moi tout coûte na gardon na cœur. Donc, si on a un problème, on a innocent, on a un problème, il y a Facebook, on a innocent. Il y a un petit dans la première photo. Ouais. Comment on a dit communauté. DJ Lutonadi. Mais tu vois, tellement le capé kana koya, mais qui n'a pas d'hôtel, on a tiré maramo de ça, le ça bien qui. Mais le problème, on a expliqué, on a papa na biso, il y a Djino Tata qui beaucoup. Mais c'est expliqué pas papa na biso. On a bimisi petit, on a yé banalelo. Ndenge ya ville po bakinga na yebana kina na baso na nga na ndenge ya ba cité mais lelo yebana maki na ndenge ba peso ba respect na ndenge on explique papa le kamwana asali yango tinya vie mo ya mboka na tanga te pose émission akebenga na vie na tiki nga na bimanga na mwasi ya vie wana et puis vie na benga vie mo mkola benganga vie na bisinga procurer ba congolais ba lingana te na biso en petit wana parce que nga mutabona olingi na poser confiance non yepe mutanga manigancer loko déjà bateau chelongi. Comment les naïfs comment ils vont comprendre bijou tchelenge wasuka te wasuka oche ken azana innocent na makambo na mama ponte ka ponte atika yesu tika ngana yo kasoni susa pechuana izaka ngana nyoko ma na muna pasi ba message DJ Procureur vraiment éviter ça là qui moi pasi parce que muto zaki ciblé c'est que ya batama ki cheka moto te yesu koyo alinga ngala koya bike pona koya na ningo lokana na lequel vis petit na ngana tsaka ba verni sikoyo azu Elvis a Elvis Elvis peut tellement la bloquer na Elvis sana azu ndeko na ye sage ça ça publie ngo ozomonde sana maki mama pecho tellement ta malin petit na ngo ya pini DJ te ba pini akia ifasango mais sango c'est comme lenga ou pour tirer babotolo mère na kebenga pe mama ya bébé Miguel na bi mama ni na ngosusu abi papa akutana na ba ya fa na ne na bengela ya France bon balinga ba fa na ba na Luanda ya France. Il y a une bengi la salle vie à s'intégrer. La personne qui remerciement de jeune femme connue na ba Pétrangol mais à s'intégrer le bar français ta muta botama na ngula marmol ba français ko leka na bato ba na Paris wala po ba lingi ka ngita à s'intégrer ça fait mukanda na ye. On comprend akola ça fait mukanda na ça mukanda na ye. Bébé Mickey c'est un français, la muta créer loko yo bato sopenga na ko ki beaucoup film ozo benga mko na ki beaucoup a procurer mawa moi sinon balingi la poto mama mwana ozomona on mena ngape na ben en Saint-Denis dans l'émission té na zo ba audio il y a la fille na garçon ba DJ oyo aseski yemo pasingi asengi vela ngapa pa sabi na za innocent na makambo akanga photo na Lili Mbuyi et na Nadine Mbuyi tanti moto za na Angola wa Nadine Mbuyi na mwana na ye na be na nini wana na pousse bébé ndezalaka
et photo wana tellement kaka petit nanga ba pliné DJ ba pliné alinga kanga na souffrir abalusi moment information so bato ba mama Miguel te ba bule na dini mbuyi lili mbuyi te ba mi bali na dini mbuyi na lili mbuyi yo bato ba na dini mbuyi bato ba ki amdia sakala na ba petit musu bato ba komotsa mutuma kaza yo na ba na dini mbuyi te so mwinga na yidi ba seyi wana ata le fils pe abi na dini mbuyi te el fils to na dini mbuyi asa ngita na mboko yeza kita asa musala bani ya ba verni ya ina asa musala ina po ba ngo verni mena kongo na kala to ngo ina asa musala ba ina aibi yepeti ne katie ba fo ba balusongo procureur ina ba na dimbu ina DJ na bisona konene DJ na otaka ko moneke ye ma asa innocent na makambo na mission ko taka pe ko le patane innocent na dossier DJ Kela ne innocent mais ba hypothèque ba bika ke tema pas na ranki nanga to sala fond ba bebisa patron nanga asinga procureur la star koko ta sala ba ranki to so sege mission au peut bango succès mais tellement na le kana mission nanga ya mabina yango na lobeli yango mais ba bango de ka moto na beton kara c'est un peu ça Fabio mais David we motel na mission ni Fabio azali na bi pe agilité ko benga ba petit za moi ni na o mona na benga petit po na yebi wa ka petit na ti yaza ndeko nanga nga na uti Congo jimaka ye na nga na ba transfert po nga na transfert nga na ki ko luka na mbo via te soni ye ndela korta te ba ki na nga na transfert na fa na hotel ye pe maison na ye za na se nga de na ndinga wana za de soko te abota jimaka ya ba yebi anoko ta bota jimaka ba taka photo na nga munene lo wanda kunanga eso mona de ya l'écran te nami David we yebi te na bota jimaka na Monique wana na boîte soko ta photo DJ munene muto kosoloze te orchestre na biso orchestre na ngala grand frère na ngai vie na ngato sala orchestre na manager ya fait katangala vous comprenez na ça muto donc artiste na bango bata photo munene mona ateka ne bilamba na ye mais na mona ke mission mo lekia comme boye o DJ pour ko kutana na musique donc na sala musique ya sala no musique te ateka bilamba les afrique cop ba teka bilamba ba di ba nani ko pala no ko ba ki bo polo ba ko pala ateka na ye ngana ke na studio opa na beti da nzembo wana da sera na beti da nzembo na oshifuta beti nzembo munene loketo to tala na YouTube loketo clip à $10,000 na sa na mboka ola power house to za camarade na ngaba la benne biso ba kabu snop be ya ba winde yote kana bilamba na ye et puis musique ça moto so za libre ko salango et pas ko sa ba 21 na ba 2018 premier clip na salizo so sala pour nganda 2018 na la denit mais on les qui ne misère mo boya ninga mo kapela mo kina kiboko na ngala pesa timbote abule sala mo na ebité fa nous avons malam na ebité na mo na ngaza de sa mo na musicien père alors bino bokina na monde de musique na ebité ça boule ke ya ça ko activer lenga mais ngala ça la pota guerre na été ata ndeko na ngana niveau na ngo papa na posa na bunda na bata makasi ngana bunda na batu o ya pinch poso to yene na show to kena ba show to kena show ya ele wima sa to dilo ya fait na biso producteur sénateur est-ce que ndenga na binisa yo binisa bon na plein wana ngana ko binisa Tidiane omoteka yaki opesa mbote ya respect et puis que DJ procure pour la braza na beta ka ya mal bomona te vidéo que Tidiane no asali succès te mais basali nga ba vidéo na groupe na bongo na A6 ozo ba calibre na ngate ozo comprendre nga ba calibre na nga ba calibre na kotaka bato ba calibre te ko na fula mais bandulo nga na beta ngaki na beta musique ete ba na quartier public tout na mwasi na yo bina so ngana ba loluka ki ranki na ye so ngana so linga ndete ba na pexé Fabio tika rankini wala za bien te so les émissions parle du bien de ton frère c'est pas concret c'est ça bien te ça ba ndeko ba constater musique ya polémique fula lokuta zo ba du combien lokuta ba faux polémique sala musala bien da sala ba pour la nganda aluka no musique na pesa que conseil beat no le faisait la bien message mo clé ko sala ngo makambe belé ta la bien ba kibik Clinton te sala mo so na bloc ko directeur artiste na robeta et beta na boîte là c'est pour l'angana to beta on a tempo ni na boîte pour musique à ba sebe on senga faut que studio na poto les bileta simba ngo da mastering so ba musique to beta o ya no ba afro house ona équipe na tata na silence manda ko beta mais musique ya beta ba o ya ba sebe wana ata bo nzambe comment ça ba beta na ba nzambe ana et senga faut ils sont le colo bien il faut studio marcadé na Paris on peut faut dans studio bien voilà il beta na boîte DJ de l'air bon o DJ gloire on peut ça de 20 000 assemble de champagne na beti pour zana so qui a longo nango fini nango ozo mona parce que bloka boko fa yo quand on parle là on va des missions abandi na ko boya ya bula c'est succès mais on le sangonga HP 40 pesa nini et ozo comprendre si on mona pe otiki yango na ngaso ngane ba binazo pesa ndeko tout ça musique ko finga za compte so on mona conseil nga mabobi ko continuer ko finga nga itelo nga yo o lo betelo kana chombo ngala lo betelo nga partout tina ba durba
na ba chikapa na ba goma soki bango bamona kaka méthode na bango kofingaka et bando za bien pour na bango ba continuer mais bando betaka na ba chombo na bango ou bien na Facebook na yo mama leki na ba commenter kitoko wa mama leki na bino wa mama leki na puis ba la quartier na bino ba commenter goût oyo ka bata yo mona muta comme photo na Facebook afingi ba to ka selo no kusa ba ka yo mais ba ti ndiko na libulu ozo comprendre mais ceux qui conseillent nga ko finga to tuna te DJ proposer DJ ndeni au sala rapport na proposer conseil et puis na ba relation penga na carnet d'adresse ya ba DJ tu ya carte na mona ka RDC so na jupe nzembo na biya ya on za ndeko nga beta ta nzembo tindela nga video bon tindela nga ta na dur ba moda ka ba mboka na lenga olongola matadi ba boma poza pembeni na biso na Luanda na Ngola na tina bona ba dur ba na ba goma pour na fanda mabogo kolosio tu na mona to fanda na Chikapa obi Chikapa ngakuna komala nga Chikapa te fimo bazaka na tozana pe na Luanda beleza kuna uteki manga boy azaba na mutu rouge bakine pe kuna na Chikapa bisika poker na Chikapa obeta babeta to kosambela avandi dafanda mo bonwa DJ moko to bengo na Goma DJ poker ozobosa na ngai mena ndimaka po poza la play sko ba guerre mo ya pamba ya ba deux ba sala nga passe na tala ba guerre ba na musique avanga na musique avanga tu ne to ngana na Monique ya zaki misente so sala pulanga na kito na Google na YouTube isa na 2000 combien na pana na mingi ya butika biloko esa nga passer même sanga mutema ngaza poto za ini ozo comprendre esa nga bien te voilà tu as toujours la continuité par rapport à Kitana à DJ Poker te banda ka ba photo to si salonga maman to kena DJ Poker esa nga souci fort esa nga souci DJ Poker bon dans l'action des photos moko ya ba fait to zakana bango mais éviter justification na yo et puis face au DJ Poker. Ah, les juifs noirs, sénateur par l'autre dit. Le millionnaire. Azala ba idée au manga la lingilaka, moto azali na ninga production. Il est organisé. Ato lingaka na yo mbolo côté. Ndima tambangu na yi. Na bi ki batu ba hotel pe photo bolingana bino ete na makamna musa za nango. Mais mbangu na ndenga na lingango. Mais nga lingaka ki mbangu na yi. Organisation na yi. Azala organisation mtazate. Sur le plan scénique. On est dans la production sur ma casse de phonographie. Phonographie à studio. Ailleurs, na studio côté en été. Mais c'est le plan scène. Donc, Isaïe. Yeah, na cop on a mal de tirer tout ma casse. Cop ya bagamando les boutiques la parole au tendine. Isaïe. Donc, il y a comme ça vous avez un niveau de bêta na bachon. Moi pena c'est le ba tu peux ba na le ti o makose botama. Donc on peut na ba gou wala poto talaki. To wanga na raté. Pour na bi ke ba gou na ça ba parole au tendine. Moi, je suis au Sénégal, je suis au maladie comme ça, Sénégal, pendant 4 mois. Je suis pour ça, événement, je suis tourné. Tous ceux qui tournent ma casse, il y a un pays francophone. Il y a ma casse. On est en Tobombi, on a une fiche sur Internet. Tout ça, on a fait ça. Tout ça, il y a un Sénégal. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. 3 pays où on a côté ma business, à nous le vendre, côté ma avant là le magambo boy c'est qu'il a déjà bien préparé comme ça ça va bloquer tout va cliché tout na chombo tout ah dans Sénégal on qui m'a été to kene to zongo ah d'ailleurs qui m'a te on a vu Sénégal on qui m'a sani asa nguba asa ni lukula baba on est au café to keto ya bon moi on va porte du fumama ah le baba mais on ça la bien parce que ma bine en fait on l'a dit bien ils ont déjà en promotion oui na bossa ni toujours jogo mongolo pala la Vita Club et tala kanda qui a signé contrat à Philippe Nzebo bomono na page ya Léopard banzo Poker o te musique na bika que tu na page ya Léopard mongo za ndeko nanga c'est mon frère baso bien la Vita Club au popo azu fait dans musique ndeko nanga na moni to susute naka yango wana na sala ba mission na ko sona no za mission na ina relation mabena mongo akosa nango pour la page ya Léopard ba batalo plus de 30 000 personnes batali vie ozomona ba batali ba ki soni ezobeta moto to bisanzemo la biso ba to ka nzembo Ojoko ya akokota na nzembo on a vite azokota na nzembo wana babina mboga na biso bina mboga na biso kama beza mboga na biso mama tokobina hawa na melima sanga na satire koti ambiasa lelo shisha chapale kei ezongi ba mana longola masanga tobina tene de beza mboga na biso tokopa iloko wana zo banda nango eloko parti beton ba tu pas comprendre nango yo moko nango banda nini ma bine ezali voilà c'est le Congo c'est le RDC qui gagne c'est la RDC za batu ya net ngana za na ba parents koto yo na pela ba parents koto to za so mboka moko ndenge bakabola biso batu baza ba pe bangolais Brania Bernardo ko kamte ma pasiki na za pe ngolais
na oza pe na elamba pe Angola visa pour la moi bato so ba komelanga be procureur linga mingi Congo ki Angola te passeport na ngeza ya bangolais na Congo pe na passeport ba pekisa te la constitution awa on a double nationalité déjà bamboka na biso to za nango ozo ko pesa bamboka na biso donc na linga bango tout na linga Congo amu Congo amu Angola ça va la féliciter lui péter le biso kitoko ça c'est bon que la fait ça on a bien félicitations vraiment David Wembe Moussale Salema DJ Procureur Nasir Ozali fait sur la photo section photo par rapport dans l'accès le numéro photo au DJ Procureur ya Jino Tata Kibokolo wana kombo comme na PC ngwa ba osale na mopango obi kombo comme na bengaka minyo ya lingaka minyo na bengaka ye ko mutu nyonso moni na bolinguti moi pe to mobali to na ba kombo ko benga partenaire na yo na musala pe to na parler muna mutu pasa na kombo mo benga pe père na bino muso benga ke vieux monstre vieux zombie vieux nani ça dépend de papa na za comportement Kari parce que là c'est biso là tinga na ba comportement ya vieux makamba ela yi yango na benga ya Jino Tata Kibokolo de king na ina zonga mo po mo ko na ti petit na nga vice mo na verni pour na zonga na poana to na zo ba problème les so na sene le kamo benga ga vie apesa ba kapo na nga mabe mais to zonga ki ba pesa ba bete na Kibokolo a manka vie ba bete to na ba photo de kuta nieza mais to na tana ngote te fasa ta ba bete ti ba bete muto benga manager na nga est-ce que yo ba ko comme ça niveau là ba bete na pini milieu pipi ya longo na bilamba Kibokolo club ba bete pour l'impolitesse et ça c'est que ba bete ba travers Kibokolo ba client Kibokolo nde ba bete pour moi qui ya Jino vieux mobo yo mobi na mboka aswa na raté likamunda mutu ça mutala mabe na ye mais indiscipline ya impolitesse ça na ngote petit moi mukiro mo manqué ba bete mais vu avant d'aller à procureur tu avais raison c'est pourtant que na maloba le bela vie nanga to fait nanga considérer ko to beba na vie moi te fait nga ça sous perdant to nga pe nga za pe perdre le mobo ozo mona batu mo ya bongo on a zoki na ti oyo za photo la singa aza boss nanga na respecter que na singa toujours nzaba baxeler belé donc on a ça là tout ce qui nté manangi linga na Kibokolo mais tout en respectant les normes et les us ya musala donc aza tika biso na voix que procureur ça jamukolo aza papa ya bana baza rapé na ba poto on comprend mais na respecter musala na parmi à travers ba avant na musala nga DJ procureur ta la bagalo na ngati na respecter musala na zonga rapé na norme mais c'est pas respecter biso et ça que na relation na mo boye acha yo mal à l'aise so pe na singe vina na camarade na ngo ya pesa ta champagne zamba pambola yi ozomona donc na portara donc na ba papa na ngami balé na vie na ninga musala na nga naza na Jules Makaya papa na nga ya liboso et puis deuxième papa na nga ezali ya Jino Tata Kibokolo ozo koli sangati lelo et puis na Hervé Katangala yesko azali ko grand frère na nga yaza wala baza ba papa yaza ko grand frère pour contribuer à la carrière donc mon appelle ba sec Didier Finjoni na bosse ni pas papa na nga ba to obi ke Kabushko yi bazo invitation tindela nga pona mboko c'est des défis on dit moto sana Didier la coste qui note en internet wana fois bien za musicien te wana Glody Gucci za musicien te wana Ousmane Yakuza za musicien te wana Wanglais pa yembaka te tanga bana so yembana malotangino bangwana ka bandeko na ngana to yembaka te tanga kino ta kuma DJ Procureur Didier la coste ma foudre merci c'est Didier Finjoni to sana Didier la coste succès est-ce que Didier la coste moi lelo Didier la coste succès betaka na babar tout ça peut sérieux ça c'est moi nazo mériter moi ba valeur ça moi ba valeur to na sedi anzie mode ya na ya DJ Procureur leki na nga za na poto asa nanu asa kuna makamba musique ya yebite nga za DJ nga za dena DJ la coste via za na succès c'est wana yebi ba wera ba jibe ba fali ba fere la coste ba betaka bonyoma andeminga poto yemba na studio to seli pe clip na yolo moi respect vous comprenez donc il y a photo zo ya Jino nzambe pambola ya Jino patron na ngai butu za maboko ne toujours na souci ko innover baka mebele mabe ya malama ezaka pona ye na mukusa baka nzambe ya pambola ye OK ne peut déjà kala minute de chiter mais to que na mokili parce que za star aux musiciens DJ Procureur dépose ça ba featuring mokili pe zo sing les zones là le DJ Procureur zo ça ba featuring malgré ba featuring yango azo sala ngwe pe na ba collègue na ba DJ o ba zin pe na poids vraiment par rapport à image ya DJ Procureur mokili pe zo singa lelo au DJ Procureur au sala ba featuring na ba artiste minene pour que ça eza ba vision na parce que ah Jésus que l'été zo kende DJ Procureur quand on comprend les gars qui on dira zo baluki sika moko ba na posa mona vision o ya kana ngo ya kabelo merci Eli Pété Mbelo lobby vraiment nazo pe ça fait merci na David Wembe
Fauteuil, ça, mais ça, fauteuil. Fauteuil des stars. Fauteuil des stars, na masolo balabala. Na senti qu'il y a deux couleurs différentes. Mon ambition na ba couleur ba question. C'est une très bonne question. Père, ma kambozo loba, na lobby musique danga, pour na voler longo bien. Faut na ki vana, oza to vana le roi na diaspora. Faut na vana king. Moi so na king. Danga ça ba fitting nyonso parce que j'ai déjà un nom. Mais on a vana diaspora. Vous comprenez? De l'eau bon ma vision dans le cameroun diaspora. Tout ça dans ma communauté mon boui, ils ont qui, ils appellent c'est une communauté restreinte. Vous comprenez? Bah fitting on a comme ça, on a ba longue distance, c'est ça ma mébé. On a qui t'en a gagné qui cette fois-ci, la bête 4 mois, ils ont dit bah tu vas signer un peu featuring. Mais c'est qu'il faut qu'on venda, qu'on s'assoie ba makambo, bah dit tu me souviens bah ça bah comme on a ba kin. Bon le son est côté na bango tu ba bête, oh tout le monde a génération tu ba bête ana. Bango tu ba numéro na bango na chombo langa. Tout le temps na ba stati. Sur la 5 featuring, sur la 5 featuring gorbo ya mais ça que pour ça featuring pour na sentiment ngam la bi sur la bête na moto pa na makambo. Il faut changer. Vous comprenez? Yango moni esenga d'après nga esenga ka tourner tozo kina kams tozo kina ba pays africain wana des managers mtasengi bongo producteur manager na biso wana peut pas manager et artiste mais manager ya projet wabi to kile wana ba biloko na bo senga to sala ngo kama pesa la nga passe tuloni tula moki depuis faire gola avec Stade de Marty to ya faire gola musical ma beaucoup échanger par rapport aux musiciens t'as offert à toi qui to ba toi qui ta monde qui a ghetto mais à faire des comptes ami du Mississippi na part na yo quel est le conseil na ba motivation ko faire ça artiste na staff na yo ah mais bien musique ça va père nga na comprendre nga na ko na musicien na musicien artiste musicien na yebi ba réalité via zo mona biloko mona ka libanda oui ça va me belé na ba niveau ya combien na ba spiritualité za la kati faut qu'il rappelle na malembe pour libota pezali makambo belé za belé donc nga na opesika na mkusu fera kinité na pesi grand frère na biso kolo que na biso a continuer toujours à lire avec Nango. Les autres qui est déjà bien. Pour concurrence de Singara. Pour les camarades naïe, bah kolaki, bah bête musique il y a bah ghetto tu bah comme côté faut pas continuer à bon mi balé. Nous sommes là. Pour les gars musa za likolo, musa za na C. Bah ça on a donc concurrent concurrent naïe valable bien moi. Donc elle a la muka toujours. Via la muka, na la mona ka ba bizarre ba biroa. Ba blo musa mabe bah staff musa za wana. Bah même ma vie na ba blo mo moyi. Et qui n'a pas vu dans les gars mais derrière mon pépé aux autres qui est bien qui est bien conseil encore c'est pas d'avoir la tout à la petite solo là il m'a pas câble le mettre le bango il n'est pas naïe ça est pas naïe DJ Gloria yebi héritier mobile yebi tout ça naïe c'est les bandes yebi tout à la naïe tout solo là quand il m'a fait la tienne on a bastati dans la boue tout solo là tout ça on a DJ Gloria naïe et on naïe mais ce qu'on a on a bagapé à ça moi avec la projet nous travailler dans mon pépé na faire rigoler la TV elle va appeler mon artiste mais moi qui na boule on mais bato za pembeni le ba za ba conseil moi ba sungara yi mati pour bien sur la comprendre nzamba pesa mingi mayele ya musique so ba mayele mususu il fallait se repérer ba partenaire to ba collaborateur na ba appeler mais le quoi ba sungara yi pour kabelo to ya na ndo vie tant que bimisi la petite ndiro ça moi aussi donc tu sais projet ah ça va pour qui à mon appel critiquer na chomba il y a Eve après ça on a le numéro na yo salira ça après ça le numéro va préférer plus ça ngango tout benga na to contrôle mais peut komana mais certain moment numéro peut les cas société de mon avis peut tout maman peut si les ni business projet mais peut-être ce que ça qui wanga ça peut faire bien un artiste le peut-être quand me beta qui il ça peut subir il ça appelle mon ngamo no bien il ngana profiter pe na femme ya vie il ça peut subir bien abilité artiste mo pe boya ça appelle Angola de tu ne gota leni c'est le peu ça là qui ozomona donc vient na ko baka ki na ko kota manga bile na place na été des gars la mukia telema et ça déjà bien et mon amour ça rappelle DJ na santé qui vient dans la boîte banze bakala o ngai lala il la muki so beti beki beti ba jikaton na kala ba soke ba légumes banze mutu vient la muki parce que vient la muka alongola ka ba biko zanga tina ba clash wana zanga tina abenga ba clash wana voilà merci beaucoup DJ Populaire fallait faut pas auto za décrocher la prima babiga yeka ye mais tout autre là que la muki bou fabriquer c'est assurer muki a une meilleure voix africaine. Non, félicitations à la famille pour pas ça vieux nga lingaka ye. Nga déjà premier album ni na 2006, et premier album na linga pour akomaka côté nga la raisonnaka. Les marquis ba komaki côté nga la raisonnaka des autres na bango moko. Tika ba koma jaloux na yeti le ba souffrir na makambo wana. Au moins academia ba komeda ba zoida ba na 2000 soki ko 2000 ans. To ba bet album na bango ya sanction. Parce que na maman na producteur ba ba te secteur A. Yango me pesa bo mikanda na poto.
bazoyi da eloko moko mais tellement bazalaka na boyokani te batia musique ba noir musique ba bandi musicien faut bandi faut voyou donc ba faire perdre vol mais bazali da na ba benji ba beta na ba passi académie aujourd'hui dans les marquis bazo trophée na coura ba kenda te pour la désorganisation en 2006 une question d'organisation mais ça comme la radio ambaté au comme la non noix mais maintenant on a toilette ba ba yeba ngote za réglo et ate comme ta plus mbongo o mela mutu mbonga mabanga vous comprenez donc ça biso qui na roboa kayo David na roboa kayo vous mona a changer ma musique mais c'est photo kanga ka ba suki te vous mona ni mona kanga so suki atika mama suki o mais c'est ko tsaka bloka matoi ta longa bloka matoi j'ai na changer street a changer l'accoutrement na yi moi de ne le gouvernement bon on l'a tapé fait ça on s'appelle la banque mais par contre musique ka fotika pour ba yo ke ba yo musique ça la ngote normalement et donc bon yusundo ka neni c'est simple biki to leki yusundo merci merci leki yusundo tout kala ba jiti merci moi leki yusundo a fois leki yusundo donc ezara qui fait zo ba to na copier na côté moi ba fait beaucoup la côté moi ba ki kofi ma ba rambo asala ba mélange ba tebele o rambo sala ka mabel ngoli o na sala ka stratégie yango salivier le la commis longonya na ye kotaki vous comprenez félicitations donc là kuna mingo le baté félicitations na ye tous à fier na biso to ba l'étranger tout le monde a comment il défend la couleur il y a mboka oyo comment défendre ngo moté na lati la mboka na fier na kalapeza ki sur la tourne pays oyo binde zalaki discrimination mais après ça biso bimo considération longonya na ye na maestro elo na mona mabe na komelaka ye pe na makambo aza na maîtrise ka ya TVT ils ont besoin de gagner la TV le mabe babe ba chouchou de la presse à cause ba le bien mabe mais presse côté là mais est-ce qu'on va sortir de des tignes à mabe le qui baronki aza na talent boni jeune o yebi rumba o ko compliqué pe na biso fali na rumba na ba jeune fabrication maïs aza na ba goût ya ko somba rumba pour tous na ba rumba ya boîte na ba rumba ya bar fabrication na ba rumba ya boîte de nuit o ya 144 o ba benga ngo odemba o ba ko sa o ba bisa mekeza o ba bisa mekeza chacho za ngo chacho de tama na ngo déjà so yo ki pe manze mo chacho betela ba Mario on na ba coupe on a déjà mo t'expliquer on fait pour t'expliquer OK ils en ngo chacho tera ba rumba ba franco ba kankale so fabrication na ba goût wana ana ba rumba wana mais adonga na ba terrain polémique kuluka polémique ina vient fali ba to linga fali ba muko atika fali faire ba bunda ba camarade ba yibani pourquoi beka ça fali ba yibani te ndé yalo ba kutana na effective ba camarade te fali fa beka na faire ba yibani te fali na faire ba yibani ba beto orchestre moko donc ranki na za bon faut ba orchestre moko ba voyage ensemble donc ranki na musique uta bongo ranki na musique za raté yeba ka ke nzambe ntalinga ka faire kota quartier la terre pour le ranking wana donc comme ça bon soki ba kota quartier la terre nga ba kuta na pe na ranking te nzambe nga lever ka to mutu musuna wenge ba botana donc ndeka faire ka na ki volonté nzambe tu vas aller dans succès bon mo nango te ke aya kota quartier nga mama nzambe nzambe nga ba kutana na fali po boza ba tol bo mi bani donc fa ba ka sa bima na ba ranking wana aluka pe nemi na ye wazali ne pembeni ba bunde ke bongo pour na fali pour résoudre le problème ba ranking besoin diminuer musique ne po na minute asa na générique mo be père nazo na na boîte générique so atchong mino sabina mais so ke na ba tuni ba loti ki ba bebe takate générique wana so beta wana ni le gomme papa ezana ngwasuma vela so fala beti générique mais tema na gomme te ngona DJ na so ta so te gomme wala go prétentieux yo mais le quoi distraction mo yimo mi tchanga ngona musique na ye le bato comme si ko linga la personne a été ba mo ko ina carrément ba linga yoka été yoka ba rumba le roi ba o yembeli mo sina wana si vous avez yo moko zo senga makambo ezokota pe susu na quelques photos moko ye awa oyo ko solola na yango par rapport DJ Procureur j'espère bien longi oyo to développement rapide Benjamin Décor là ce qu'on a posé une question par rapport à Benjamin Décor pour ekemede pour bato baromona yango DJ Procureur to fanda to lala to lamuka DJ Procureur okenda kan fufu na kati ya kamfufu message ya ba photo so ba vidéo so ke zalaka ya solo to ya vrai oti leo to mona photo moko te to mona vidéo moko te mais non ba ya ba fungola porte boye ba kuta DJ Procureur na Benjamin Décor bazo beta mai comme moi ça mobali alors lelo to na DJ Procureur ye moko défendre yango de caméra Benjamin Décor pe arolo question ça la Sony so Nathalie croyance religieuse nanga ils ont sonné les ba pratique ya bongo Jéhovah linga ononté mais ça que
tant que tu question faut répondre, c'est mon frère, c'est mon ami, nazo grand kin o mabanga ba bomanga. C'était la seule personne à tika anda kunayi. Pour après ça ngade après ça sangi. Deux après ça ngapé sangi, ça on a pas problème yo yebi ndo kana parler après ça sangi. Le deux mon qui Elvis, ton a bengani no caisse pour yibaka ngambongo ya contrat. Tu comprends linga salir nga. Akoka ite pour luka makambe belé. Apa nzanga Bagdad. On va créer makambe belé. Si na ya arrivé que na semaine en tout na konya qui je l'ai tapé. Des bol bana tapa qui tu mona ko kité titi bo mona makambe o la musa makambe internet wana qui ba kanganga na Benjamin la chambre Benjamin dans la bishop ta mande fu papa. Non personne business na mononi. Ali bisara masala ngai alors caresser là vraiment Benjamin qui nous avons 5 personnes qui ont tourné 4 DJ procureur na petit na Elvis na DJ marqueur mukolo cop à côté na benga nga artiste na Bagdad pour le 4 personnes tant que Elvis ça sali l'équipe na des camarades na biso lokolo bango ba sali l'équipe bomi 3 DJ procureur atikali Yemoko. Benjamin pas moi na Luanda. Pour qui on tika na Yemoko te. Amu ko pesa nga sangi. Nde ba bandola la 3 pour Bagdad na la chambre. Pas ina ndako na ya na parler. Nde Elvis anola na marqueur. Ba combien ba PD? T. So biso ko ko la na Benjamin pour protéger nga. Pour ba combien de 3 contre nga. Pour comprendre ba ça yikiri. Ba ko to yo hotel moko. To ko bolene ka ba chambre. Couloir ndeka. Na ba couloir. Si on est bon dans la bonne débat, comment PD? Ce que Zara qui a un gars qui pas mon que Dieu n'a pas imaginé ndeni. Na makam na mayeli, na mama bilamba, na soin, na ba propriété, na makamutu na laitier, na ko vivre bien la vie, na mama manzele. Pour vivre non ndako moza na ba tol moya moto. On no ko ça direct. Ndako mabe mazo finga bato. Et puis ba toujours soupe bazo bazo commenter. Ndako na ba tol mazo finga bato. Ngala za danger. Depa ya mboko sa musani. Musala ko teka bana bato basi. So mona batake zo sida. Bilo ko ngala télé milaki ka yango wana yango lo yakumeo yo na Benjamin de ko bakangi ba PD muto basene makambo na Bagdad ko benga ote procureur ngai te na lobena ngangote bola na makambo wana te balinga basalinga na nga procureur na zana bana mena lela ba momi fort bébé ko to tala ngalimbisanga ya mama na lela ba bébé fort tano nzambe na sala moi ça na street donc ça dit street architectural on nzamba sala moi si na bité ya bandeko langa bazala kana vous avez la liberté na bino mais na éviter vraiment si na kokota na mabele pratique wana papa nous avons fait na beso business munoko donc on est sur mabe tele ba maman de bazala ka ko baka na décès de corps papa pona nini pona mbongo mutu dia sala makambo wana soma vioza na été pona sala ngoni bolanda bato batala biloko na soka bango esi na sibika da biloko na ba direct bolanda ngoti bolanda ngoti yaka ke Elvis adalo kaka salir nga akokate pona nga ya na nga force na batoli msanga sportif mais naza quand même gabarit na beta kai na konyaka ye amuki na luka jona yuki na ndeni na mama musique akokate angata sungi pa boss nanga tata kibukola benga ka vous faire même na vie via kipango te ay makamla bino italinga te sami libanda kibokolo do aluki na luka kote na biembela ye te na mekalo ko se ekipede tala kuma bananga na mboko yo na ko sama kayo ki ngaza ba marié na ba mboko yo vraiment bolanda ngoto bandeko so bino Bobika Elvis naza mutale bosso ta kosela na ba camarade ba soutenir et attend le vege ata camarade na kosela pe ba makambuti à la fin DJ procureur mais pourquoi parce que tant on sala ka tourner à Kinshasa tout le monde a vraiment ba yambara yo bien na ndako moko pe bo ba pesa yo maya romela ba pesa yo honneur ba match on a podium on sala spectacle ta la photo oyo elongi héritier Watanabe toto ya tembe oyo apesa yo mai na ndako na ye pesa yo le micro na lingara mingi dès le bima le baba là mo papa Paul tu dis le sénateur Juno Tata Kibokolo ba Jules Makaya les célèbres Nzambe apambo na héritier Watanabe alors les zamba les bosote na matala podium na ye na matina ba podium le belé mais ndule na ye na wana no we pombe ndule ne wana Glody Gucci ada musicien te Ousmane yakuza za musicien te Wangler ndeko nanga ada musicien te Fabio ada musicien te 2016 ou 2015 na Ojaenda comment concerne yini Sina Africa ana Sina Africa ozomona ba blonga na lo ba père moi respect zalati we même ndule na ye na Sina Africa kuna na Angola premier concerne na Angola affrontement na Weranson nga na matin na podium vous comprenez na soutenir des projets ozomona ki na zambi akala magambo na Zambiaka nazala déjà na signé Atlantique aussi tozalaki ozomona wana kutu Elvis bayebi na bango yete série Sina Africa wana Elvis kuta yeba nite moi muke
Moi, qui est petit joueur. Vous avez compris, il y a un siège. Donc, on a pambolé na kina mbinga bien, bon mona qui a fait un micro, na répétition na yeba bazalaki. Bamba olar faut hériter mon route. Abel Maya Azalaki, Batutu Bazalaki. Vraiment le 13e apôtre, merci beaucoup Abel Maya. Bazalaki, Batibele Bazalaki, nous avons pambolé à soutenir toujours. À sa jeune molo on a sepelé avec Senga. Procureur, on a eu Karalito Imoroti. Ndenge Morganedji, on t'attaque beaucoup. Parce que on a bateau balinga bisoté. Alingora dans les Dakar, dans les Pamba. Donc, Kena peut revisiter le baloba, procureur l'orchestre était boyé, a fini l'orchestre, on m'a bien écouté belé. Mayoka pas bon manga. Mais elle est bien, bon on a banzamba pambolaye. Pour ça qui muta biyoka yoka peut-être un peu visibilité ou anati. Zamba pambolaye à son album naé CDG Chemin de la gloire. À son yango et puis biso en tant que DJ na part nanga na retient énergie dès que tu check l'album oyo pour passer énergie et beta qui peut na autre retient énergie na moi au biso muketo yebi pour beta vraiment continuer toujours bongo kamba jeunesse kamba orchestre na pesi ba tout orchestre ba Mishka chef na biso ba je respire c'est mon ami espérant qui mwanga honorable Rossi Mandangi a soutenu biso pe na répétition donc vraiment matondo mingi na héritier Watanabe. Merci beaucoup. Mot de la fin, DJ Pokiré pour tout le monde dans Asuka. Il y a Marambutu Sali, moi remerciement na bateau bazar. Remerciement de na Latibo ya pe na bateau ba soutenir na na Latabo. Mais yango to ça Brani ya Bernardo Koli vome uti Kinshasa. Brani ya Bernardo. Ali biso ilamba ya Congo yo. Rutiana Samuel, mia fille la bonita, papa tiamo muito. Bejo Rit Samuel. Vraiment merci. Rit Samuel Pelenge Lamba. Avec la Kinshasa. Avec une salle émission. À Ilingue Lamba. Où tout ça dans l'émission. Vraiment merci beaucoup. Nabatou va soutenir Bisso. Junior Makabu. Comme Swakanda les managers. À ton père d'esprit. Tu es toujours positif. Quand Swakanda. Toujours dans l'orchestre. Chancel Mbalaka. Salon de beleza à Chancel Mbalaka. Donc, pour PCP Mbote Mingi. Donc, tout va soutenir. En tout cas, nous sommes soutenir. Bisso, on a battu votre émission. Au moment où on a un peu brutal, pour tenir Bisso vraiment dureté na ba propos le bami ils a la vérité. On peut bailler qui aussi bango, il faut se sabiner le bateau vous araba traître. Et lui péter mais quand partout te. Bateau tout le monde a versé bango, ce sont des traîtres, bateau ba faux vrai. Donc ba supporter ko yoka yango pour ba changer na mbolo to bana 2024. Vous araba faux vrai. Et puis ba leki boto sabakolo. Vous savez ande de Timothée le bateau na tanga suka beaucoup to se kozanga. Ils a mabe. Tous a toujours na botosi. Oaki kokuta mutu na musala, za toujours na respect na ye. Oyo kokuta li pété na ki journalisme za na respect na ye. Okuta ki David Wembe ko linga teka yo ponga la leki ye. Mwako kokuta na kopo wana. Oaka kokuta ya Juno na kopo ya butu, yo lingi le kai. Oaki kokuta Paul Tudi na kopo na ki producteur, ya bandule, yo lingi le kai. C'est pas bien. Tous a toujours na respect, tous a na botosi, na unité ne to musika. Yo le ngana le bayango wana. Pipi Undangi tous les deux. Pipi Lindangi, Mokonza Mboka. Il va bien le gouverneur. Pipi Lindangi, côté va gagner la gauche dans ton Fongoli. Malabi Somona, et Pipi Lindangi, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur. Ah, Pipi Lindangi. Rodrigo Mayemba RM. David, oui, mais pardon, au 4 à partir. Rodrigo Mayemba RM. Bosco Foula, dans près de Paris, Bosco Foula. Merci beaucoup. On est ensemble à la prochaine. Toujours en continuité. Vous s'abonnez massivement. DJ Pokiré David Wembe Masolo Balaba la Vedi. Vous manager na Kamso Wakanda Simba. Kamso Wakanda tous ensemble. Kamso Wakanda